Bonjour, bonsoir. Mbote na bino nyonso oyo bolingaka chaîne na biso vraiment il y a famille Bota News TV balobi vraiment tozala wana tozala to commenter to liker vidéo vraiment ekosala biso bien wana to bengi vraiment famille Bota balobi famille Bota tokota to koyoka nini oyo ezoleka vraiment awa na makambo etali ba comédien na biso boyebi ke biso vraiment tozaka na kaka pona ba comédien na biso soki eloko koloba vraiment toyoka pona koloba biso ata analyse eleki déjà eloko eleki 6 jours koya kolobela ata après 2 jours 3 jours en tout cas so tempe sameli biso toyaka pona koloba bandeko nanga vraiment to bengi bino nyonso bokota okoto like vidéo ce qui pesa pour la première fois okutana na libaku ya chaîne na biso vraiment au s'abonner au partager au liker et puis au cliquer la cloche ya notification pour que ozanga elo côté à chaque fois que toche émission na kati ya chaîne na biso vraiment to bengi bino ba dinachou ba dinachou vraiment film ezoinda une très bonne film na invité bino nyonso vraiment ba tout nyonso na bengi ba pesha love family Bota to kende kotala film na biso na DDTV vraiment et pas dina na la douce film mo kitoko en tout cas vraiment na côté ki na Ezekiel 18 bokomona ba artiste na bien bazakuna bokomona Naomi Lufokenda zo pesa makambo kuna bokomona Marina là en tout cas vraiment Papa Gingombe en tout cas film mo kitoko en tout cas merci à toi dina na la douce et puis to ke kuna na kata family Bota balobi film na biso le kana kata family Bota balobi vraiment en tout cas guerre moko eza na kata film wana eza vraiment titre au belva pour na ki yango na peto zomona na kati ya film na biso bandeko na ngai armée de guerre vraiment yango na solo partout zomona ki guerre ezali partout makambo ezo kendi na kati ya film na biso lelo totala ki 11e partie bandeko na ngai en tout cas vraiment film eke kitoko makasi to moni esika pi Vini azolobela mama na ye Vini alingi aina mama na ye aussi longtemps ye moko pe alingi papa na ye te bandeko nanga to ebite film o soki ekosuka boninga na bino vraiment na ebike to ko découvrir ebele to kepe côté kuna to moni kenina ya na Davina en tout cas so yinda ndenge baso welela mobali bandeko nanga film o eza matata la famille en tout cas vraiment bravo à toi Poutine Belvi Kandila patrona pour un bon travail oh c'est le célèbre ba film qui toka en tout cas nzambalola apambola yo voilà la famille siko tebe kokota na mozindo ya likambo na biso o to eli lelo bandeko nanga to eli likambo nini kaka nde bomoni miniature nanga kaka nde bomoni titre nanga vraiment toye pola kobeta masolo oyo etali 11 balobi 11 mikolo 11 ndi azana succès 11 ça la succès vraiment bazolobela 11 luzolo na ba bien fait na ye azali kosala ba biso ki mutasali malamu en tout cas il faut vraiment kolobela to moni lelo yo prestation en ce moment vraiment ndenge ni na eleki bandiko nanga alors qu'est-ce qui s'est passé et le koni ni to kolobela na bi ke bozwi temps ya kolanda émission par-ci par-là en tout cas batu bazi vraiment temps ya kolanda yango alors biso pe toye kosala analyse na biso parce que analyse mutu na mutu azana ndenge na ye asala ka analyse na ye ngape na koloba par rapport ya o na yo kitope o na moni na ndenge ayaki sur les réseaux sociaux par rapport ya likambo na ye oyo asala ki ba démarche na topé ni na utu ko sala spectacle na utu ko sala vraiment en tout cas nengeno na fongola parenthèse moko bo j'espère que tu es bien que luzolo bazaki vraiment la belle vie quand il a patron na kuna na Europe j'espère que biso to yebi bazaki na Europe bayamba ki belle vie bazaki vraiment tant ko solo là ezaki nyonso te o ebimaki libanda nyonso te mwana ki sur les réseaux sociaux mais ba coulisses pezala ki o bazaki tant ko solo là alors on a bête ki histoire na ya bête ki lisone pour na spectacle na yebo ebikaka tant ozo se loko il faut qu'on attend qu'on préparer a bête qui pas belle vie kandi et puis a bête qui peut pas ici péchant après azala ki ayeba ki histoire ya ans boyebi bien ndenge ici péchant vraiment akenda ka pe bien ans luzolo vraiment bazala kazala katon de chaque jour de tout le temps ceux qui basent pour en Europe kuna et pour tout le monde qui peut ici péchant ndenge a
postaki pe nini ya Anse Luzolo apesaki pe ba félicitations pe alingaki vraiment loko eleka kitoko. C'est ça la famille. Alors Belleville Kandi ameka ko sola de connaît en 7 ans azaki kuna en tant qu'artiste, en tant que collègue, en tant que mouton azakana souci à Batou, en tant que mouton azakana posa en tout cas monde na bango ya théâtre et avancé et kende liboso et ils ont vraiment bon plaire moko boye bazala vraiment la valeur au bon tout monde le ba comédien ba komi nango Belleville quand déjà parmi bateau bazo ça ba démarche on a parmi bateau bazana vraiment na posa vraiment mais bateau théâtre ba matali susu ba koma susu musika donc Belleville quand vraiment Poutine d'électricité aza parmi bateau bazo sala eloko wana alors bande kolanga to moni bien ndengeni ni Belleville quand il la patrona a sala ki moi geste na par rapport à Anstebi pe geste ngote et sala ki combien bande kolanga moi to eba ezaki wana zeloko italika ka bango moko ba yebi mais biso moko le toza beto yebi ndengeni ni Belleville a liberaka a yebi que spectacle et sala ma spectacle na senga mbongo en tout cas a cheki o akoka kocha et pourtant Belleville a pesa ki loko pa est-ce que Belleville a cheki ba caméra non place Belleville a pesa ki en biso tozala ki non place ma caméra c'est ça ma ki mutazala ki azaki est-ce que Belleville peut t'en appeler qui en salaba qui t'est c'est ndenga la pêche bon ya la télévision ko tanga kombo nanga non ba les koto za ba réaliste tu vois tous ça vraiment ba réaliste au moins les beso quand on a le barato ça la analyse moko eza propre analyse moko ezo pesa batu ezo pesa batu ba réflexion mutu azo réfléchir mutu vraiment il ko réfléchir tant azo la analyse azo comprendre vraiment que tous en a posa ba polémique mais tous en a posa ba artiste même so ba kende liboso tous en a posa ya ko longola ba anti valeur na monde ya ba comédien na biso et surtout ba comédien na biso ba comme vraiment ko avancer kitoko et ko sala bien pour na ko lobela ka bolamu na bango pour na ko lobela ka ba bien fait na bango et non pour na ko détruire bango na bango ko ko panza ka bango toujours alors ils na ngambu moko o baza on a toujours pour na ko panza ba comédien ko diviser ko non bazuluka ka basala nyonso alors biso tozoluka côté les mela auto bengi bon ti valeur alors Anse Luzolo a qui ko féliciter o ba bengi Belleville Kandi la patrona a féliciter de connaître moi si na ba bien fait na eloko asele ke pe asikuta kende kine musika te kaka moi mukie wana o ansaloba ki bandi konanga ebendi problème sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avons tout na ba question na ba qui vraiment faut na ko sala analyse ou malgré l'équipe tu na ba tout taper si point de vue nga pe faut na ko pesa point de vue nga tant que famille bota en tant que moko o a lobela ka Belleville quand soutenir ka Belleville quand il la patronne pourquoi pas x pechanga di na la douce bateau bazana posa évolution bateau bazana posa ko za together bana posa ko za bon moko pourquoi pas vraiment soto ki kambu moko bo eza pona bango to ko beta sete to ko lobela yango bandi konanga yango bomoni nga vraiment na yaki vraiment malgré en retard mais na baki no il faut na lobela likambo oyo ezwi bango et comme que Belleville Kandi a mis la kisaka Belleville Kandi a pesa ka pa la kisa pesa ka akabaka te asala ngo pour que batu ba mone bandi koto za vraiment ba réaliste bisika Belleville a pesa ki yango caméra ezala kite eloko moko te pourquoi ba dire ya boyi pourquoi est-ce que baby que Belleville Kandi ndenga zala motema wana ko partager motema ko linga bato alors par rapport à badir na bino comme ko sala tam sou Belleville akita ndenga zalaki la famille botika ko changer motema on nzamba tchaki bino boluka bo changer yango en tout cas arrêtons avec tout ça c'est pas gentil c'est pas bon Belleville a message na motema ne ko asunga ka bato zaka bien na bato alors bino loko bozuluka ko tchaye o ayebelango mutuna makolote en tout cas ce n'est pas bien biso tozoya ko beta kaka sete tozoya ko beta sete ye la famille Kandi na lobi biso tozoya ko beta kaka sete parce que comment la Belleville Kandi nenga zo kaba alenga pesaka apesi ne kuti ya ko bomba même motema kaka ya batu fo ba lobela yango est-ce que on nenga yaki ko loba sala émission le bino moni mutu moko ya famille bota aye ko sala émission Belleville muta sala yango te alors bino kaka ne mutu bobandi ko sala émission na bino pour dire que akabaka pola ni poka ansa lobi alors so ansa tanga ki kombo ya mamu teke so katanga ki ya bino ndenga ozabia donc bino pona bino so batangi Belleville dans le bon eza problème à qui tu eza katina bino pona bino linga bolinga ka batanga Belleville dans le mauvais nde mutema na bino sepeli bo sepeli raté batanga Belleville dans le bon mais c'est vraiment triste
Alors biso vraiment toyaka kotalisa bato balandaka biso bato bakotaka na internet bakomprenaka place mabe ezowuta bakomprenaka banani oyo baza vraiment baza oyo baya mpona kokabola théâtre oyo baza vraiment mpo balingi bacomédie na biso bakende liboso te parce que kotala boye moninga asungi ndeko na ye mpo spectacle eleka kitoko eza honneur ya biso nyonso eza honneur ya bango nyonso mpe bacomédien siko pourquoi bino bosala yango problème à la prochaine soki motu mosu alinga sala eke Bellevue abone kopesa ezala ndenge nini eloko nini bolinga bolona na kati ya nzoto ya Bellevue to pe na motu ya Bellevue c'est pas gentil hein pour ça la bino ezaka Bellevue tika kokaba nde bino bobeti maboko oh nga na loba yango Bellevue kokaba ezaka don nzamba tsaye so mutachilo don wana akotika yango pete po eza donné mais akoma na moi kutu ba réserve pour na kaka bino ya boko zwa problème na nzambe parce que nzambe tonga chaki ayebaki le pourquoi tie Bellevue a partager na ba o bazangi alors bino bato bozo luka bo sala ki atika bozo problème na nzambe c'est pas gentil to kende nango wapi ba guerre o to kende nango wapi so kende la ki na nka mutu na bino ma mutekene mutu ansa ki ko lobela pesi ba félicitations mais en tout cas biso tonga tola la teint tonga tola la pongita tonga tola la pongita ba yo lobele pendenge nini parce que ya mona na ne kakabaka na ete moda muta kabaka kaka o akoki kopesa te ya zanani te pa kipe batu nyosa muki non mutu akabaka mutu pa kabaka te histoire ne se yeba non kakabaka na ete siko bolingi sikolo kwa mama muteka kabaka te bolingi pe Bellevue akoma bongo yango moni bosala te fort bolukaka toujours so Bellevue place moko apesi bino bolobaka mabe pour que Bellevue pe atika kokaba ndenge moko akomaka ndemo na mama muteke. Non, c'est pas gentil la famille. O juste bolukaka nini yango bolingi pe na nini na bomo ya Bellevue bolingi nini na vie ya Bella botika Bella vanda kimia ko bandeko na ngai en ce mois zo reconnaître ndeko na ye muto akabaka awa mesana na kokaba ayebi ndenge nini ya kosala ayebi ndenge ya kovivre na bato ayebi ki eloko muto azosala ekokute tika na pesa eloko mukie na pesa ta ya mukie na zana mais muto akabaka ta pesa tende to mona mama muteki aselisa bandeko ne te aboba comédie yake kopesa pesa te bino mo pende bozana ta bino mo boza côté ne boyebi na bino me bolingaka kosala semblant alors botika Bellevue na option na o ya pona option Bellevue o apona na ya kokaba ya kozala bien na bato botika Bellevue etati ke boloko ko créer ba problème moko boyo ezanga na mutu na makolo biso to ya koloba ka biso to linga te le Poutine eloko nzamba pese nzamba pambolo ba biso nzamba pambolo yeba kokaba na ba o bazangi tango zo kaba ozo ko s'enrichir pe parce que le beaucoup epesaka et recevra pe belé ce qu'on posa la bino ezali ba porte Bellevue kangama pona bino e kangama pona bino ta et quand pour la binote ma chérie mon frère et quand pour la binote oh botika Bella vanda kimia est-ce que Bellevue tinda ki ansi kende koloba bongo to ansa lobina na volonté na la plupart à bato non se ba ko témoigner madame Bellevue ba ko karaté oh papa ba ko bola moleke belé oh ko ko bomba te oh ta ki muto selinga bena bomba poani non il faut koloba to muto sa bola pourquoi pas bato baloba faut bato baloba mais Bellevue tinda bango tiens ezaka bango moko pa zo sala oh mam teke soka pesi fo ba fo eyeba na kaka eyeba na kata pesa kande te ezala ka peta pesa kate po so pesi bat ba yo témoigner bat musu ba koma ko sala ngo sala likambo ezate zo sala mais Bellevue za bongo tiens en sans un intérêt ni nga yo ko lobaka merci Bellevue lo bien parce que il y a quelque chose qui s'est fait et puis Bellevue sala ngo tant que bande ko na ye ba collègue ne musala alors bino bozana ka pona ko critiquer pona ko ba n'importe quoi pona ko créer les Bellevue ba problème en tout cas si to yebi bino te bino so boza banani mais biso pe to ba ki to tika te to yaka ko loba pona bino te to yaka ko talisa na batu oyo balanda ka biso oyo ba yebi ke non ba mona ka pe Bellevue na lisu mususu yango biso musala auto pona to pe devoir auto pona ya ko dénoncer ba mabe bonti valeur faut que ko dénoncer bolobi likambo mo be pona Bellevue biso faut que ko lobo ma malamu pour ko soigner ka image ya Bellevue to sala ngo pour la boto sala ngo pour la bino te to be pona ko banga bino to be pona ko landa bino te to linga to soigner image ya Bellevue
na vis-à-vis ya bato bayebi ete po eza na bato belé o balandaka belle vie ba sepena ba film belle vie mais tant ba yo kaka ba dire na bino yango esala ke eza malam. En tout cas vraiment bo ça attention botika komba belle vie botika belle vie à vivre à sala o azo sala nzambe na ayeba ndeni ya kopambola bino ete bato boko freiner to pe bino pete boko baniki atika kokaba. Voilà la famille en tout cas na tiki bino on se retrouve à la prochaine.